Sengo na baoyo bapeto mena mutima pamba de bango ka bakumana ngaba eyo nanga ibundi ma papa simo kubawa ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi révisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biso nde vraiment kuzana bisese. Kasi soko boningo bozalite. Bozala ka unayo mutamibe kote. Ndenge mpe kosala kana yo misala te. Ozali na posa ya ba message ya ba papa, ozali na posa ya banzembo na biso, ba mateya oyo eko contribuer na kondima na yo kende ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana ezali chaîne ya YouTube et o s'abonner pe na AK21 Kimbangu World na Facebook esika nini tokosala ka partage ya ba information ya lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 Kimbangu World oyo ezali moko ya ba outil ya communication oyo tozali ko travailler. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali toko misela bino ba information ya lingomba, toko misela bino ba message ya papa, toko misela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ekotia bino na kati ya unité ndenge bateya ki biso epa ya ba papa misato. Donc pour s'abonner pour être opesa biso makasi ya musala oyo, pour s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication auto ko sala la cabine. Abonnez-vous sur AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme. Le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani
le message des trois voilà, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK 21 officiel.